musique à Congo et surtout ba mauvais souvenirs soko lingo banda olo bango za lo manqué ba makambo grand-père babi loba vérité na ndio loba vérité mais et comme pena que na fandi pena mutu mo benga o webi ke na batu mo na métro ba tanga kombo no bazokana yo bazolonga oh là là mais marque musique na nini lo concrètement na biloko na sala bilonde na zabu na age na ngana okendo beta shooter na ba orchestre comment beno aye nini yango aye musicien kala o ye mukolo ye ozo comprendre makama o yango pele kaka na ba BCBG 12 wana mona ka 12 wana bandi lelo 12 izini na ngwezali 12 bandi na wengete 12 bandi banda ba vie na biso ya kala banda na ba wendo ti lelo 12 zali 12 utakuna tout le grand-père Benzi Bozi na grand sapeur camarade Banyar Kousi est-ce que les lots bachake bango bayana ba idéologie est-ce que bachake suna makambo donc na ba débanga na frère nanga c'est les ino salaka ne a finga père nanga ngasiko temps na zongeli na TV na bandi siko ko expliquer opération zala propre on a bisaka na télémission mindu soko ye donc ngape na roya ibana nga nzoto ekosila awa bolingo ekomi ngambo pona ngai moto ya yambo na prochain mobembo ya liwa lobanga na za 50% culture bango nde baza ba 100% culture bonga siko na 50% na nga na sagesse na nga na ndo yebisa bango ke botika ko lobaka mabe ya vie na bino tango zoloba mabe ya mutu kanisa ka ya tana bolamu moko nde tozozela martyr mabe nandini tokomo comme ça on dirait eloko moko boye OK martyr eza nango simple martyr galibulu eza nango simple eza ba stratégie ko sa martyr ba ndona biso ba golo bazwaki image ya Félix Ozeka azoyeba nzembo ya Papa Lutumba ne blessaki pe batebele ya non neti ngai na monango normal na monango normal papa oh via ayembaki orgam te ayemba inde demi-ton leader moko ayemba o baloba soko totini soki nini wana aikendaki o ka orgam ya banda lelo tilobi balobela ngo te poani mais lelo meka kaka ko yo betaka na maison mère kende kaka o na orchestre moko to ya neno kende kaka to kende pa héritier kuna olongwe musalati olongwe balongoli yo OK avant ezalaki bongo te ça fali négativement non au critique fait au yo sur la faire bagi bato a wengi bala un exemple à faire ndenge faire hasard na ebisa yo na lobana na faire gola bataringe ngai ba émission tuna lekaka na lobaka bien pour na faire nga faire tout ça ba amité Jonas Lobo kana bien c'est un bon gars mais lorsque j'ai vu mon copé ba bon musique elinga ba loba lekité mais ngana lobi parce que na yebi kaza lekina yo ata siliki a yeleka nango Jos dit na za lekina ya musika ko na monisco que Jos ina c'est le bazo beta la massa c'est le pire yo Jos pe pire yo na katikati na bango moi l'été ezo bimate petit frère ndakendaki mbango na sele yo parce que c'est le ina mama kambo zo comprendre yesi kwa kota kyango netake bisa sikoyo c'est le OK yo fotika makambo wana yo te vanda wana de Jésus parti ezaka kaleka ke no bato ba ozala kuna ba misupe na ninga mboka bakende pe kuna balobaka bongo te nga stade de martyr à Mostre soki aotinda ba billet na ye yebika biso tozanga ba makambo ebele na mboko bangaji mebele soki billet ye asa olala ko tutolobaka te billet kaka avion pena to sola soute donc na mo talega et par mo talanga to sola pena soute oh génération ya lelo la musique à Congo comme mo pe kota Fabregas Kota maestro Fabregas Kota non seulement y Fabregas a beauté la biso pe bina filé comme mo pesa la musique à Congo baleki yango baza na esprit moko pona bango se bakoma ba chuka mboma ngana ozelo ya lobela biso makamba ya ba bato makasi ya chuka mboma ya lobela biso makambo ya sport na oyela poto atindeli yo message ko chuka mboma na ko moni kaka ko mo loba makambo mususu
Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, ça a toujours été un réel plaisir, en tout cas de notre côté, de savoir que vous tous qui nous suivez à travers le monde, vous ne cessez, n'est-ce pas, de témoigner votre confiance vis-à-vis de nous, mais également la grande famille, la grande équipe des Congo Révolution News qui est coordonnée des mains des maîtres par celui qu'on appelle M. Michel Kombe Aigle Royal, 8e dimension, encadreur des sorciers. Merci beaucoup, cher ami, pour le travail de qualité que tu ne cesses d'abattre, en tout cas pour permettre à ce que tous ces gens qui nous suivent de partout puissent en tout cas bénéficier d'un produit optimal. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de décryptage, je reçois pour vous un artiste musicien, chanteur de surcroît, avec qui nous allons parler pendant une bonne heure parce qu'il y a vraiment de l'actualité, il y a à boire et à manger par rapport à son clan. J'ai ce plaisir-là, en tout cas. Vous nous excuserez par rapport à notre voix parce que ça fait un bon moment, nous sommes convalescents, mais nous allons faire un effort par rapport à ce travail. Il est là avec nous, nous on l'appelle Ladi Miyembe. Tolukani, depuis décembre. Mais Dieu voulant, Dieu est dans les lots, nous avons bien portant, Tokutani les lots, nous avons pessi makasi. Ladi Miyembe, Nabadi par représenter d'abord vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci pareillement. Bienvenue merci. Dans cette émission. Et puis comment te portes-tu? Nazaki toko pepele. Yebiga biso bananzambe donc côté na biso toko pour la rater pour nzamba zala na biso quoi. Voilà. Ouais, mais merci également, mesdames et messieurs, à l'assistance de Junior Louéré. Merci également à celle qu'on appelle Marlène Kassanga. Parmi bateau maintenant bobango il a été mususu abotamaka ndenge mususu mais yaka lozonga na kin bazo confondre mais ndur bazo bateke ça mais ya malgré poto malgré ni mais azaka ye. En tout cas on est fiers de toi chère consoeur. Nazonga na Ladi Miyembe s'il faut tout estimer en termes de chiffres carrière na yo combien d'années d'expérience plus ou moins? Ebele tout le banda na bandi na ba orchestre à quartier en tant que professionnel en fait. Ouais, na bandi vraiment carrière ya obeta pena na ba orchestre mine depuis 1997 1997. Mais c'est quoi le fait le plus marquant de la carrière now? Parce qu'on connaît ma bébé là par exemple il y a poto kala. Ça dit oui na poto ya kala wana. Ouais. Banda wana ti lelo pe lelo koma pe assis on a posé on a niveau mikili. Ça dit ça quand même il est au vivre dans nous mais c'est quoi le fait plus marquant d'autres? Les quattro de langa langa. Par rapport à quoi? Ouais, parce qu'à l'époque j'étais très jeune mais ba vie wana ba benga quand même na zala na bango on a participé na bango talaka papa Wimba zawana grand-père azawana vina biso bwana kitoko jina ifunga zawana c'est refait là au fanja et volokola ila ya zawana donc c'était pas facile et puis bisika ba vie wana baza yo le mususu zala na bango donc iloko etika na nga vous a quand même sérieux oui bato tangi wana bon n'importe la rolo bande muto yo conseil quand na ba te bango sikoyo bango bena 12 o lelo to lo baka 12 awenge izini nango. Vous comprenez? Kuna pende izini nango. Mais non, na bande ko loba neti la ebi pour toi de travailler dans studio izawa na président Wilson na ebi ke des fois na de ko loba lem sous sec bien ça zo beta na velo ko no beta ke za bien mutande ko tele mamingi ezalaki kaka vegina tika mambo wana oka vie beaucoup te otika ya pesa boule na ye yangwana eza bien no ata vie beaucoup ko bazo yemba c'est vie lokono petit eza ndenge nini donc ozomona salanga plaisir quoi koza na moment na bango etikala na malgré mauvais souvenir pesa li na musique en to beti mais entre autres te omoni lelo na musique ya Congo et surtout ba mauvais souvenir soko lingo banda oloba ngo eza lokolo manqué musique ya Congo donc il faut kumisaka kaka mabeza na musique na biso yango il faut kumisaka kaka pour la dernièrement on a les kaka na émission moko na lobaka makambo ya grand-père babi loba vérité na ndio loba vérité mais et comme pena que na fandi pena mutu mo benga o
Oui, que nana batumo na métro, batanga kombo no bazokana yo bazolonga. Oh là là. Mais c'est le passé, ça histoire. Toko lo bango et ça la nini. Congolais peut le rappeler tolérant mais nani. Ba Congolais biso. Mais oui. Yango moni lelo toke pe na babuzo bango ti lelo parce que mututo alingi lokumu. Mututo alingi lokumu. Siko nga bien nga siko na mboka oyo ya lokumu nazala tinga na nazala siko côté ya ba humble. Parce que moi na mboka lokumu alinga te moninga ne lokumu aleka ye. Lokumu soki yo lokumu leki ye a luka so lokumu susu leka yo. Donc voilà. Adi mes questions directes. Lelo la musique ya Congo, s'il faut la musique ya Congo bato bakani bakansanga o maka musique na nini concrètement na biloko na sala biloko na sala ba biloko na yemba ba orchestre na leka ezali ba orchestre minene bato bayebi yango bando mona nga wana dedans naza nazo yemba na beta ba Olympia bayebi voilà bao bayebi baotala bayebi baopele msu bayebi te ndenge nazo sola boye ba comprendre ngana tunyo parce que au moins quand on quand on l'a dit il y a ba orchestre c'est-à-dire il y a ba grand-père il y a ba wazé quoi mais c'est là que peut-être dans la yoko individuellement oui anga mo na bundaka na ngai moko po lelo nde raza bona age na nga na okendo beta soute na ba orchestre na okendo orchestre ni ça les déjà biso na musique à Congo ba bomaka biso avant na BCBG ba ya non pe ba kozala bona ba agité mais ba kozala oui bazali neti ba Gilles Kibens Gilles Kibens na age za kulutu vous comprenez bazali mais musique ya Congo lelo ba fan ekomika kilelo mais tandis que kilelo pe koma kilelo kikalande tsara kilelo voilà et comment beno aye nini yango aye musicien kala o ye mukolo ye ozo comprendre makamba o yango pele kaka na ba BCBG ozo mona orga na mboka soki bakoko bazate mboka wana eza bien te po bakoko mbaye baka secret ya mboka mai wana ezala kuna sagesse ezali quoi voilà bokoko sokola ngo te parce que kuna eza na babilima voilà mais miembe moto na origine na yo zapena représentant Tchango c'est-à-dire vous avez représenté à Kin na ya Congo. C'est-à-dire vous avez déjà représenté à Tchango. Je me rappelle parmi Bino Boza et Belé, vous représentez Tchango valablement. Tout ça liba Amanda Chant, ba Biendo Son number 1, Chokoro Babia, ça dit Tchango yana batu nango ba. Son nom me repose un peu. Après on a fait nani ba Jos Die na ba Yaki Koya, ba Jesal Chipo, ça dit Tchango za pena fief makasi pour na ba artiste. Question na ngasko za na esprit on a Tchango boya kana ma propriété na moi te tutesse pas conscient que ça bi bandal bo baksa te tutesse na ndula Congo ti ndula Congo banda bongo banda kala ndula Congo so sali on a gititi ma trop parce que à l'époque ngana yebi ke ba orchestre ezalaka à l'époque oya ba kulutu na biso bando zo ape ba problème bando on a pas problème mais babade ko solo là mais na marché ndé ozomona kiteti wana no mona reza kiteti te eza ndinga ndule sengaka bongo musique ko ya na ona pisom te on a na ona pisom amen frère amen sœur te musique eza na to beta musique na église te musique il faut olata bien il faut za la boga il faut za la naba au salé la penande musique eza 12 wana mona ka 12 wana bandi lelo te 12 izini na ngwezali 12 bandi na wengete 12 bandi banda ba vie na biso ya kala banda na ba wendo ti lelo 12 ezali 12 uta kuna mais lelo moni lokola ba leki ba koli ba yebi na bango histoire te c'est ça ya ona moko nazo senga surtout na bino ba journaliste bon meka pe ko sala ba émission ya ko lobela pe makambo ya kala po mais on le fait déjà net c'est bêtise solo il y a un petit choc le bêtise solo on le fait déjà c'est dire nous tout selon conviction na mais nous on le fait déjà sonne te lo moko mutu lo la grand-père Benzi Bozi na grand sapeur
camarade Banyar Kousi. Est-ce que les lots bango bayana ba idéologie? Est-ce que bachake suna makambo? Grand-père mtakoto ba koko mtakoto. Minene miya koto ya déjà ba. Yekutu. Ba braza déjà ba tuna. Bandaka na bango ti ba vie beaucoup baya ba tutu. Mais lelo so bolo baba makambo au moins ni roi vient lo barana été. J'aime mani makambo suna ki amen. Voilà. Et comme moi on a tenu parce que quand il y a parmi la sortie médiatique non récente ça ouais il y a le Cameroun il y a ba kata ba partir on dit il y a beau mais oui on insiste qu'il comme on a très 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 sérieusement oui papa attends la Bible on insiste qu'il peut dans ma casse attends la Bible propriété ezali loko yo ekozanga na mutu te ngai na lobaki ngo mena mona on dirait touchaki bato misusu pona zali na groupe moko boy na tindi ngo mbala mo basiliki pourquoi ok nazo pesa toli tozala propre lelo pola tezaka ateka fola taka yoji pour bima propre zaka ate pour fola tanini hein bilambe zebele zalande soins zalande propre opération zalande propre so ba comprendre ki yote to yo robeta ki yango ezaki message ciblé ezaki na kolo nango non ezala ba te belé ba se sentir concerné de bango ezalaki tango nazaki na ba debanga na frère nanga Célésino Célésino asalaka mec d'ici afinga père nanga ngasiko tango nazongeli na TV na bandi siko ko expliquer opération zala propre on a bisaki na télémission minduki soko ye donc ngape na roya oye to Léo na Célescam ngam na banda ki yango c'est na opération kimboti oye to ye sikoyo ndenge siko zala ki naza ko se défendre po na ndenge ya télémission nga minduki siko senga ki na loba o sengi na loba mais bato bazola ngona bandenge moko boyo ndire nazo boudé bato mais non eza conseil tous à la propre c'est la grande règle de la santé Bopeto hein mais qu'est-ce qui fait que la dit Miembe qu'est-ce qui fait que ce qui moto lobby par exemple Nangeli ou bien na Masina na Chango de manière générale d'accord le belo mo boyem ça lobby de manière survolée mais on sent que répercussion en Batubé va se sentir visé, on dirait personnellement. Dans le bien, parce que on avait vu la Costa Alba, il y a le vite fait quand même. Bino, on dirait bon centre qui concerne directement, bon ça charné dans la Costa, bon télé, babal dans la chambre. Non, ezalaki bongoti. Ezalaki ngai na loba kiango, la Costa c'est mon frère. D'ailleurs, la Costa son na loba mabe, la Costa ça responsable, ça parent, c'est un ami, c'est un frère à moi. Mais nazalaki emporté la colère quoi. Donc parce que omoni Changu ezamboka moko oyo et soutenant makambo ebele na mboka wana. Quand tu passes à la télé, à la télé pour le baquet Changu kuna na fin fond et choka bato ebele. Tingana lo ba. Ndakolo bape barombo fin fond. Ezape. Barombo pe na fin fond nango. Ebi lelo ekomani. Combien na kini pe na fin fond nango. Ebi lelo ekomani. Fin fond est-ce que c'est un jeu? Oyo ka o bandal séparé. Oh nini suni ozo comprendre batu tout ba défendaka komi na bango ozo comprendre biso tout oza bana Congo donc yaka loba makamba bana Congo ke obudele musumu lenga no poza la masina so otali lelo ba bato tout ba soutenir musique à Congo mingi baza bana Changu o lelo ba soutenir ka ba orchestre o nyoso Congo presque mingi bana Changu ba uta kuna na sensu wana ezate ke na lobango te donc parce que naza na problème na non c'est un frère à moi bon tous on va bon na ndenge ya drapeau blazer au mata mais Changu bo produire biso mambe belé ba artiste et puis na ba sportif parce que na Changu on a ba footballeur belé ba bima raison pour tout ba patou ka bango même avant bango ça dit Changu la pépinière ya mambe belé na ba domaine on a sport domaine na musique Changu zamboka ba teti la personne voilà Changu pena côté on a raison parce que la Changu pour bandi mayo eza facilité Changu zamboka bateti parce que tout le monde a on a donc Jilwa donc kombo wana na ebite yo mona ate ata bato belé ba wela bisona la dit Miembe tout différencier tétutesse na complexe complexe na éviter complexe surtout le but complexe les amoutous les mususu
azale mususu nga pona nga complexe na mona on loeza lo moi en mongo teti eza petitesse ya mutu oyo azasir na ye quoi azasir na ye pona nga selon nga on a tunabi au début c'est distingué parce que parce qu'on a expliqué on a la confusion mingi je dis de manière générale quoi les Congolais surtout biso ba kinois ouais pona nga teti eza mabete po mutaza sir na ye vous comprendre pour likambo nyonso bakoyelo ko ndimaka bindimela te il faut lingwe mona vérité ti yoko bisanga ko ndeza boye siko nde to na libanda kuna bazotumba biso bakara mais avant na ndima fona ke ndotala ti na moni ya bakara ezozika vous comprendre mais complexe eza mboka n neti nde oza boye ou bien Marlène nde na mona ka ye azalaka vous comprendre na ko mokota neti pona loba na ye ndinga ba stéma na ye ba beauté na ye vous comprendre non les batu bata se ne va comprendre na poser ba fait ya on a zo faire comprendre pona ngai na yebite pona ba batala biso to pona yo pona ngai complexe eza na monde de jalousie quoi tous on a bongo mais du moins na kila même question c'est tango boza pépinière ya culture na biso et puis na côté sport c'est-à-dire bimi ces eaux et bimi si bato ebele mais qu'est-ce qui fait que lelo on sort un petit peu moi moleste moi retenu par rapport au côté musical pour les musiciens. Or Miembe azope comme mon yo jeune frère dans le secteur a évolué pas hérité mais on ne sent plus Chang wana parce que Chang ezaki inondé orchestre minene mais les autres sentir en des investissements ou bien beaucoup na maramususu Changu kala bolingo ezalaka makasi bon wana bandeko bolimbisanga azoloba na selon de la monaka Changu bolingo ezalaka makasi kala mais na lelo na mona neti moi bolingo ekiti po biso to ebita tozobeta ndule o mona pena ke ozolonga njilo ozokende répéter ozokobeta na ba orchestre wana batu balandaka yo batu basoutenaka yo oza na transport te bazopesa yo on dirait esprit yango na ebitele musupo pomboka pe koma na ndenge moko boye mokili peut changer par rapport à des mokili ezalaki avant onanga mais moi bato moko bazaki basoutenaka baza na bango ba jeune wana obino bozaka ba courage wana à l'époque vous avez rappelé très jeune bon aux équipés na ba orchestre pe minene bo bimisi mitu bo so fonctionner pe mais les on ne sent plus le même état d'esprit on ne sait pas c'est dû à quoi à éviter lelo na ebisa yo vérité comment le rôle fingi bato ba mituno zo tunanga tena kana tule pona éclaircissement ebisa ba mituno zo tunanga tanga na kolobango c'est-à-dire yo zano les mengas comme na koma na ba problème déjà de nature baloba naza orgueil naza parti naza fier ngamuna mona ngote matanga chango nyonso nazalaka mais yo mona ndeli batone ba mona ndefa baloba na mais voilà là msundenge nanga ponga na tambola moi vous comprenez mas kanten mais ngamona nana misa mo zo bisanga na kendeki na pale mona ba cheko chendule moko beteki na matanga boye ya frère na biso mo te kufa Jean-Claude Kunseviko batona ka ba bitala zaka fier ka masana bi mais ngala sola kana ngabi na ezalo le lo moko don na landa ngoti donc ya ona loba no ba mituno zo tunanga so na bandi ko loba ngo awa papa trop bien depuis moi trop ngana sengio siko parce que to ça geto yo la porte parole te to loba to pesa oezo ya so ngabi so kana lo mo pesa ngana acoustique ona ya papa wimba ya après tout kimia na nga nzoto ekosila awa bolingo ekomi ngambo pona ngai moto ya yambo na prochain mobembo ya liwa po mabele eyebi ye obomba nzoto ya moto koleka mitema ya bato soki motema ezwaka ngai mbele ya ngai elali na mawa mpe ebebi nzemanga na nzemba to nzembe elongo nzemanga na nzemba to nzembe elongo
mama yorore nzembanga na nzemba to nzembe longo na preferaka na ngai mpe makoluta nyonso po yango eyebi kokabola moto na bitumba ya bomoi soki mpe maezongi moto atiki nde kovivre voilà. C'est là qu'il y a parce que dans acoustique na son en live quand même na dédié on a ouais biso Jimmy Chimanga porte de la chapelle na dédié morceau wana et puis en tout cas auto bazarana biso de partout Yunish Band c'est la fleur du jour Yannick Kayenga na Belgique wana et puis toute la grande famille merci beaucoup na bino tu peux dédier nani dédié on a Pichu Fantai c'est route Tomo espoir ya changu la bosanité Pichu Masobo Masobo Pichou, la dit Mvula de tous les temps, de temps en temps, la dit Santiago, Argo Makaya, moi, Batebele, quoi. Bah, tout balinganga, quoi. La dit, mais pendant que ça tirait de partout, entre Bansia, Bongo, il y a la culture, il y a ça nous a dit toujours, pour il y a monstre. Vous avez toujours un appui en faire un monstre. Bandegono wana kako bano tirer sur moi c'est le bango tout bazonga na orchestre. Bazonga ba place na bango ba. C'est ba misu ba longwe. Bazonga kinano. Avant que longa kozonga nano. Mais bazonga est-ce que yo personnellement tu t'étais dit quoi? Que yo mto na vision ko leka bango parce que bazonga pe kimi ko tangi nango. Non ngai na bande ko leka ko pesa bango conseil parce que bande ko finga vie na bango trop. Wala vie na bango. Vie na bino. Te bazalaki na nous vient na bango vanga po bango balobanga na 50% culture bango nde baza ba 100% culture bon nga siko na 50% na nga na sagesse na nga na ndo yebisa bango ke botika kolobaka mabe ya vie na bino tango zoloba mabe ya mutu kanisaka ya tana bolamu moko parce que avant bozala o bozana c'est vie wana mutu sala be fort bozala ninge boza. Ça sert à quoi? Il y a au fin il y a au diminuer la télé banine voilà et na monnaie que message na ngai komaki ba capter qui en bien na monnaie bon pe bazongi beteli maboko na sepele mais tout d'un coup na moni sous ba longwe. Excusez-moi là, je suis un peu grippé parce que il y a quand les mêmes makambo ça dit les mêmes causes produisant les mêmes effets, tout balora dans le même bobier. Tout balora dans la dibie, mais tout ça alors que yo on peut ça conseil tongo. Conseil on dirait côté qui peut bien te pour ba longo li susuka. Ba longo na ba on va li susu donc na ebi pe logo ba luka. Stock ya conseil c'est li tour. Déjà c'est na pesa conseil ba yokaki ba landa ki vient na bango. C'est là ba mona ki ba zonga vient na bango lo ba alo yebisi bango. Parfois ba mona que ekoki na bango te baza capable baza libre. Mais vu na yonga na to landé tout récemment Félix Oise quoi. À chaque fois qu'il parle de toi alors bango toujours en bien. Chaque fois qu'il parle de toi babiti solo ya mamba bakoko ya bino mamba bakoko na noté mais abado tanga bana o azaka fier na bango abandino na la dimiyembe atangi mutu na set and play na pedi set and play mode place za yebi mam na oloba yepi na ya parler tout peut to lia nous allons yo mo ko boni bino waze quoi mais na yambango bien ponga pe na tchake na place a bien boka ni sindenga na za boinde na za na ba mabe na eto ya salanga na za nango mais na talaka mingi bolamu na ucholo bana yo musique ya Congo ezaka ke to solola kumisaka koloba mabe to solobi mabe mutu mo te mta ina ba tutu voilà mais c'est un vieux na lingake trop en plus na yo beta stade des martyrs actualité za wana azobeta stade des martyrs c'est mingi mais martyr ngwezo yete la dit yo poza moko ya ba marka na culture autant martyr on dit pour martyr to beta mabeta ma déjà et bisonde to so la martyr mabe nandé to comme ça on dirait eloko moko boye OK martyr eza na simple martyr galibulu eza na simple eza ba stratégie ko sa martyr ça monstre bon sur la bino de na monstre parce que mi balé o ekotoni sa martyr deux stratégies mi balé
okoke pe lelo olobi ke na robeta stade de martyr mais na robeta avec bana classe nyonso ya Kinshasa na sepelisa pe bana na ba professeur ezaka ate que faut beta stade de martyr pour na bato ba ya ba kufa te stade de martyr eza nango stratégie kaka nakolo bape lelo bon neti nga na ananga chrétien nakolo bape bon lelo na robeta musique mais na lina beta ngo na bandimi nyonso balingaka nzambe baya pe bayoka c'est normal bakoya na bango oko beta no pe yango na robeta lelo stade de martyr pour na basi o nyonso to mibali o nyonso baza ba divorcer na Congo oyebi ba combien Batuma ya la bago. Donc et ça là on a ça. Oh bon la bête martyr pour la femme seule. Pour la femme seule. Au moins be batuma ya la bago. Biso nem te comprendre te comme ça on nenge mo boy. Donc neti ngaso na bineti mostre. Déjà na ebi ke ozolo banoko o sala dernier d'empiaka. Yo mo ozolo ba. Donc yo mo ozolo ba. Ils a foutu en avance Tony. Ils a foutu parce que toujours que nous sala ba tembe na ba bisika ba tembe moko toujours ba te que to sa tembe mais batu nsu ba ko ya pe ba diminuer na ba on pe stade down. Vous comprenez? Et stade des arts te faut bien ça ba chege. Biso kala to zaki ko tanga na ba chiki na to ando kende ba exclusion c'est na bossa ni solini. Mo na ba ba yo zwa bino ba ke na bino ba nibe. Et ça pe na ko ya pe wana na beti stade na nga na bengisi ba élève nyonso ya Congo ya Kinshasa wana. Na zuka ba bis na tinde wana ba école. Oh, stade wana eto. On est comme une journée culturelle. Na bete ki kaka. Tout le monde là. Faut no ba porte. Tout bongo ba bazo beta bazo fongola te. Bazo fongola na batukutu bazo kufa. Ozo ka ngo. C'était moi kufa. Ozo c'était moi kufa. Ozo c'était moi kufa. Ozo solo là. Ba se pela na liwa te. Bongo nani akosepela na liwa. Kasi za makambo ezo salema mabe na biso to lingaka nde vérité te. Soki vérité comme le rôle ozokisi mutu. Tala omoni sepela na bato balobaka vérité. Pour que sunga yo. Comme ça on te vérité comme le rôle et le romo e bebi so elamba te o kangela ngo kanda sepela ngane na bo so lobi na ngomoni le ndo ozana oza fier oza teti na sepela na comprendre na zala fier ma vérité lobi oh tango ba ndona biso ba gula bazwaki image ya Félix Ozeka azoye manzembo ya Papa Lutumba on est blessé qui peut batebele ya non neti ngai na monango normal na monango normal papa oh via ayembaki orgam te ayemba inde demi-ton siko yebisanga demi-ton na orgam ni ezaka mabe ponga na mona leader moko ayemba o balobai soko totini soki nini wana aikendeki o ka orgam ya banda lelo tilobi balobela ngo te poani via yemba kana si capacité ya Madilu que son âme normalement pour ngai l'aime sezaki en plus ça outaki pe na ba malade c'est rango donc normalement tango ya ki pour ngai ba kana pe ko éviter ngo mais ezala akuka ine ko yemba ne fallait ya senga ta ba kitile ka note na se voilà note na se ozomona mais pour ngai demi-ton na organe ni ya péché makasi na nani oh organe organe nde so mo yemba ba organe nde ngana mona comment il y a problème comment côté ba golo so ka o côté na bino ba ta monstre bolo bi ba lo ba te ba so ka image wana var ba cheka var ça problème était c'est des bonnes guerres ya la ngona ya guerre ndule et ça non guerre reste ma ko le ma mango de la ligne ngo moni musique ya kale zalaki boy biso tant to beta na ba t-shirt wana na ba 87 98 ça dit to beta na vis-à-vis pardon to beta na vis-à-vis zai ko zo beta kuna na rompo ki Kwanza BCBG eza kuna na Milouz Zénith Maison Mère na la Samba na la Zamba vous comprenez quartier la tepele msusu mona beti pe na ville le même samedi on a besoin beta vous comprenez le même samedi besoin beta mais au mona pena que musicien on a basilisi bandule ba le capé na ba concert na bino vous mona ça dit aux hommes que au vandi pena au vandi bo mona pe que mission moko ya BCBG aleki au vandi bo tata mobicha fair play mais lelo meka kaka ko yo beta na maison mère kinde kaka o na orchestre moko to ya neno kinde kaka to kinde pa héritier kuna
olongwe musalati olongwe balongoli yo. OK, avant ezalaki bongo te musique ezalaki lelo bafanda biso baye bazo kabola biso to bato to botamaki baseli ya tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko tozali na bolingo wana mais lelo on dirait bakaboli yango démocratie yango sikoyo ye na ndenge mabe. C'est pas dit que so babi démocratie yango sikoyo yo ko profiter nango pona ko finga mutu na likambo ole mususu te osali nango analyse te otali te oyebi na yebi so eloko mo soko moni mutu azoloba to mutu azosilika quelque part aza na likambo moko boye oyo akomi aloba sikoyo mpo yo koma na niveau ya kofinga ye mbala moko il faut landa nanu makambo nini oyo alobaki. Oui, bah contexte. Voilà. Place Outaki, voilà. Na enchaînement. Voilà, mais les a bon côté. Et bien, pas condamner qui va, oui, on s'en prendre, par exemple, la artiste belé, bah, doit mon être, bah, ça lieu et l'autre. Bah, mon qui, bah, sorti médiatique, non, soyez, au chargé, bah, artiste, bah, ça là, et l'autre côté, mais, au chargé, bah, on artiste, bah, tu vas reprocher à yo, sorti médiatique, non, souka, émission Salaki, critique à Fali, négativement. Non. Au critique à fait, au critique, yo, elle sur la faire, pas qui, bah, tu as ou un exemple à faire. Ningi faire hasard. Na ebisa yo na lobana na faire gola. Batalingi. Ngai ba émission tout na lekaka na lobaka bien pour na faire. Nga faire. Tout ça ba amité. Asa masa na ngai te. N'esprit ya bien. Masa azalaka masa obo beta na ye, boyemba na ye. La cause na koloba uto masa na nga po to beta na tonya tonya. Vous comprenez? Bon, artiste mususu lobi wana nani? Doyoka ino. Artiste mususu lobi. Doyoka kina yo. Doyoka ino. Bon, artiste mususu lobi. Le mususu bazala to pesa na tambo tete. To yebanité, to beta orchestre moko te. Voilà. Eza nango vérité. Eza teke na fingi bango. Faire gola ngala lobanga bien na trop. Alobanga trop bien na ye. Donc na ko finga e pona ni. C'est un grand chanteur. C'est venu de micro na parler. Au moins na nga kutu donc comme soki ka o cheka ka ki fwendende wana soki bizobi wana mwana soko ekatika mwana bandi kolela. Vous comprenez? C'est un artiste na lingaka ye na ndinga mabete. Vous comprenez? Na finga kati na expliquera des vérités. Mabe na biso to lingi vérité te. Soko mutalobi oza master na été. Oza master na été po botanga na été, boliaka na été, bobenga na kate, bosolola kate. Muto babengaka master oyezake master na yo. Neti na kolo ba petit na nga bersi mwana. Na robenge pe masa na nga poto beta na biso orchestre moko. Na yamba na mvuma. Petit frère aye alinga sala écrit na ye na kenda na fecha banansi. Waze kwa boya ngona tetika. Vous comprenez? Tu voyage na ye na robenge masa poto lia na ye. Mais siko yo tu vanda na yo te tu solo la ti. Voilà. Mais yango mo tina tikelo suffisamment du temps parce que bima le rôle là le na bater malingala bino ko diembela frère na yo artiste mususu pour essayer de de visibilité pour na yo ida muta ko diembela te na ebinde basomba kambati na ebinde basomba kanyoso na diembela po ani na diembela ni nga pona nga ta bato mibale batali nga ça suffit na sala guerre na mutu te na sala concurrence te baza ba frère na nga ba artiste na mboka ya musique mais na mboka pena ya ki amitié boye bazaba massa na ngati esprit ya bien yo olbi bien ba muso bazaba massa muso ba master vete parmi ba artiste muso boyo kana bien na tant comme na c'est le scram Aquaman oyetoye boyo kana boza na studio boyo préparer lui c'est mon pote boyo préparer le koda Aquaman oyetoye la personne moté ana mikito na mikilo ça ba clip je suis récemment au ça ba clip yo na c'est le boyo kana bien c'est un bon gars mais lorsque j'ai vu mon copie bon musique elinga balo ba lekite minga na lobby parce que nebi kaza leki na yo ata siliki a ileka nango jos dit na za leki na ya musika ko na monisco que jos ina sele bazo beta la massa c'est le pire yo jos pe pire yo yo na katikati na bango moi lité ezo bimate et quelque part na mega ko landa ngo ndirende petit frère ndakendaki mbango na sele yo. Parce que c'est le na mama kambuna na cholo bangwa musique kala tango zo betama donc biso to zo beta na vis-à-vis wana muso zo beta na rompo ki zo beta kuna donc normal jour à stade des martyrs
c'est le acheki libana c'est normal robeta na eti bato pe ba ekoto ba sepele mo pe ba ba kuna musique kalezaki bongo mais lelo komi yo soko obeta mutu mo cha beta côté mo komi problème vous comprenez yesu ko kota kyango ne chake bisa sikoyo c'est le OK yo fotika makambo wana yo te vanda wana de Jésus parti ezaka kaleka ke no bato ba ozala kuna ba misupe na ninga mboka ba kende pe kuna baloba bongo voilà mais na mona nga pe c'est le atika pe répondre était na éviter à répondre était na éviter grâce qui d'accord bon tama passe na nagisi la sala basha alba makambo ifala loba wana ngana siki na ngaka te na ebisake makambo wana ko landa ngote po wana ba makambo mike yo na studio comme na niveau ni non ando zela ya donc ndenga za boy faya ya ochaba mabanga na ye et puis tout ça la clip eza projet na yo to ya yi eza projet na nga parce que nzembo ngo eza na moi rumba moko na moi musique mo telema na talaki no il faut c'est le yo nde a sala nga ba biloko wana donc to yembi na ye mo ba dio et puis voilà mais papa m'a passe à niveau yembi na yemba bongo te yom to pesi directive to yembo avec dans esprit eza mélodie na nga yesu kwa yembi na kinga mais siko niveau ya ke nango non ayembi titre nzembo wana eza sime kala te bomona ngo ebima nango kala te ebima nango Vladimir Yembe sunganga no miso kito namona ki ona vie bailo c'est moko très exigeant vous avez qui bido mbale na modi bozo panza bo yembe vie wana za izina 12 oh izina 12 te sunganga na yekuta linga ko tuteke o demi-ton ou orgame donc côté wana premier mission na Congo na kutana zana azana exigeant na makambo chant ezaye boye magina ouais parce que ayebise ngai na makambo na nga via benginga ayebise na kokoma na koma retard na répétition na yembe pe ka nzembo mo ayebise vie mais parfois lo wana yemba na ka nzembo moko na ya na nga tete ya kaka po bato be bamona kuluta bengisa geleki yango na kendaki sala lokola o banza wa moninga moyete o lembisa mokesinga noki nakoa nazokoka te ko vivre kozanga mono na miso ekotindanga yawa pene ya kilau na langue l'amour nani abimelanga ta na ndoto mama o aya nolelanga pasi nanga eske nakosala kaka boye vinanga mobimba voilà piso kiti wana en tout cas na dedi yango na Jessica Volo Zairo mon ami ba moko ba pesa biso na dedi yango vinanga mobimba viana pesa nga ba posa ba poto viana ayemba ba nzembo moko etikala lelo etikala Eve omoni lelo ba musique ba o toujours mon Dieu ça ba succès mabe nango omona ka succès 3 mois bungia mais ba viana ba sala ba Eve etikali ti lelo intemporel ti lelo et puis voit toujours aye au sentir mais ngai sikoyo ti lelo na senga radio ya bailo na redi amis bailo na redi et pardon Ferrego la na redi amis ba mi balé wana na senga radio wana parce que Ferraza mutabani c'est belé et puis bailo nzembo ne mo ayemba mais akobando yemba ona ba niance moko donc bango mi balé ba bato ba niance belé donc bango mi balé mukolo ba ko yemba na biso ezali kama donc so na lo bango eza complexité si complexité tout ko eza deuxième fois na zo senga ngo bataringe voilà et ça les peut bien parlant de Ferrego la no sengi du wana ya artiste le rôle à Ferrego là na ba mélancolie na nyonso na icône le rôle à bailo ba mbele ba msara lo bien mais dans un plaisir on a parce que chaque fois ça va sortir na yo tu parles de faire toujours en bien et ça la gipe ba mais frustra gipe ba to da botika mabacha bola makambo na botika ya pangi plus pangi botika mamwana mais oui en plus ngala za mwana wenge ngala betina tonia to boité mais tu as une conférence de presse
tango Ferrego la remercier qui quand même bandeko belé ba soutenir qui na nzembo ba yembela ki à l'époque où azaki na na incarcération et tout certaines personnes ba mona ki neti et azape yo am to pe ko bosana mais moi personnellement s'il vous plaît monsieur Macron Eric Dupond-Moretti le monde à l'armée déclare Ferregola Bataringe nga nasalaki yango tipo ya loba kombo na c'est-à-dire na moni ke frère na nga aza na bisika mo boye ya pasi wa uti kusala album na ye to pe ba album na ye tout d'un coup mbala mo bakangi bon c'est le to zaki na nga na c'est le na studio to sisi na voiture to zunga c'est le lobi na studio fona yemba nga bite na roya na chavwa pour nga na zeleka liberté na zeleka loba kombo nga mais batu pe ba benga nga mais yenenge nini ngabi mais non ngai nazali na posa azala nenga za bongo yango na yaki ko compatiser mawawana les restes moi ça me regarde pas ngai déjà nenga kuma libanda zo sabilo ne pour moi voilà mais la limite sur lentement sûrement mais so tali tout ça a fait rétroviseur hein on va dire mon tir rétroviseur au tali carrière en hôtel Nassima on va satisfait à combien de pourcents question ya monene les autres en a eu hein donc naza satisfait sur na combien de pourcents nana ba pourcentage belé mais na rolo bangote pour musique to lobaka ale mususu everything mais les musupe op na zo pe na musique lelo nde na aboye chobenga to vanda boye musique so musique type no benga ngandeni donc on a un pourcentage belé donc na rose atteint ba 60 65 ouais pour nous c'est dans le cas déjà la moitié quoi il y a 100%. Parce que je n'ai pas impacté la musique parce que on peut pas savoir collègue tout va ça avec un pourcentage bon on calcule bango penate pour ceux qui n'ont pas calculé makambo wana na vie na ngai ko maloko na ya ko ça complexe vous comprenez mais guerre loyale les alliés hein ouais guerre loyale les alliés bien sûr mais na ko zo makambo ya ba collègue na ngai te to banda na ba musique na cha ngona mutu ngai le sambo na ngizala ka na mona ba onde na mona ba ngo baza bien pour moi voilà na dit miyembe beaucoup ali kamboza stade de martyr on s'appelle biso jugement boté to moni okuna te nga stade de martyr à Mostre ceux qui a otinda ba billet na ye yebiga biso to zanga ba mambo belé na mboko bangachi me belé so billet yi asa olala ko tutelo ba te billet kaka na OK nanga mais bateau déjà mon c'est moi déjà lobi en sala mpiaka alobi a rosala mpiaka donc siko mpiaka wana ala longola na kuté koti pona Mostre ya bolingo donc mpiaka wana dépend de décision est-ce que yo na boso li depuis décision ni te siko nga viango pena to sola souté donc na mo talega e par mo talanga to sola pena souté oh o mo talana kaka to mo talana mais sona sepe na likambuté na okomele mbala moko on a peu zongi silinga nini ba message vocal wana oh bo siko yo la di siko nini yango yo moni ya mabe bongo te na sepelité moi to suki ka bon mais ko benga pena to zo ta ya ko mona mamune belé donc mais vous mezo ke nango bien mais maintenant ma projet na opinion net na c'est le za projet na côté c'est le yo il y a peu de jeune génération lelo o ba ça fierté musique à Congo idée autres traverser au TP ya ko créer symbiose na bango nazo mona na nta moi j'assume les noms génération ya lelo la musique à Congo comme moko pe kota Fabrica Sakota maestro Fabrica Sakota non seulement y Fabrica sa beauté biso pe bina filé comme paysan la musique à Congo parce que belé la Robin Mundi bo bazali ba en tout cas baza pe na légion na bango to na yo moni motu te o boko collaborer na lelo na ba koko
Na banda na bakoko. Mais le problème est sikoyo baleki yango baza na esprit moko pona bango se bakoma. Sikoyo nga nazala na bato bakoma kutu koleka le musu bango. Pe bapesanga ba chance mo boy. Sikoyo baleki wana problème na bango ezaka nini? Soko approcher amoni ti yo lingo diembele pana ye. Mabe sikoyo ezana ba artiste Congo. Échange. Eza nango kaka oya yembi wa yembi. Ozo comprendre? Mais pona bango soki yo lobi kaka. Primo diembela. Déjà ba bureau bazaka fo ba bureau na ba musicien mingi o mona chasana. Bala mingi batu moko baza batu moko ba yaka le mususu to luba kaka po président mona e bien. Biso moko ba o to beta na ba orchestre to mona makambo wana. Ozo mona bila le musu mona président zo yemba mabe. Président yo yemba ka danger na za boye. Donc yo bozala ka yo na kester na adilu ba ku fotira la ka yo. Donc yo mo pe l'idée au monde vandi fallo comprendre que ni petit azo comparer ngana ba batuana. Mais mi yo kana yo mo. Siko yango na mabe batu balinga fo kumisa ye soko kumisi ye amoni vrai mutu soko lobi vérité obimi fo zo mona mabango nga siko na mutu yaka na loba na nga vérité nga ta vie na nga wazi kwa ninga za wana aza vie na nga mais soki likamo na oya na loba nga na za bon nga na za hypocrite. Car français pour dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est la vérité, monsieur. Vérité, monsieur, qu'on s'appelle choquante. Vérité, ma bébé, ça l'a rani. La vérité, vérité, ma bébé, ma casse, ça rani. C'est la vérité, là, monsieur, ma bébé, ok. Ma tout pende aux aboyés, sur le bimika, dans la moitié, nous avons un bali, on a bafani. Mais sur la vérité, netio, ya royemba, to ya rolata. Ils sont normal. C'est normal. Biso siko ba artiste na biso wana zo tanga wana balingi bongoti. Il faut leka okumisa ye. Soko kumisi ye vrai petit. Soko lobika vie wana kutu boy. Vie wana kutu. Donc yeba kaka ye moko temta yinyo batutu. Impoli. Faux mutu. Allez, Miyembe, on a plaisir parce que toi qui n'as pratiquement vers la fin maintenant, Linga Bato, Batalibiso, retenir qui est dans le studio. Ouais. C'est Léo déjà beaucoup mieux. Bon, combien de pourcents en termes il y a Moussala Poy qui est aussi là? C'est 85%. À part Wana, parce que toujours qui est déjà acoustique. Dans ces pèlerins, il y a l'eau, ça qui reprise, il y a feu, Venabso, Fifi, Moufoude. Zong ça. Tengamie, mpo passer qui maniolo. Baninga bakinelanga baniongo pona futa kateo ezalaki soki na loti ye na ndoto atampongi esilinga na boyiko la muka na tengami yango na tengami na limwe mobali akozonga ndako na solo ya masanga ekoma na tongo ye apesinga explication sando nini basomba bilei na explication ngana bambili puta nga mwana mama na nzuluki. Voilà. N'aurait plaisir d'avoir eu le reprise wana, ça a eu plaisir à tout. Après wana vie wana za vie penam ta ebisa ngai tango kute na ngana uti na ba orchestre mike na orchestre na choc sans rival na njili tango lungwa ntisho ka sala move na ena na njili to répéter na quartier 4 na Delmont bar na couloir wana. Venam taibisanga bi, tu chantes bien. Vous avez un problème, il faut fongola, faut panza voix. Ils ont maillé le monde, on peut s'appeler artiste belé ba talabiso. Ouais, vas-y. Habitant au côté na douche. À l'époque, bobiso ebikaka. Kikoso kaka. Nga ku se ba kengela na kikoso. Il y a un risque à vie. Donc aibisingo moni loboko moko tango ni kango ko yemba ta sinzembo na loboko moko. Do ya kuganga. Donc, tant que tu as 12, tant que tu as libumu sinzembo, comme combien 18. Tant que tu as le kolomoko awa, ou bagisi lisusu comme combien 24.
tango ya donc okoyemba ta 36 nzembo donc ezali soki nga nakoti na douche donc bobosana donc boyebi mutu wana akosa album na douche tofungolaka matoi donc mama na exercice yango mpena nde moto efungola ngai epuis moko nakendaka epa grand père nasala tese na ngai naumela te présente nga kaka boye na mati batili nga nzembo moko natenga jano kano jano mino pembe jano mwana mosakata jano tambola moke natala yo na esengo mobali nanga jankano ofosenga kompani ojoue esprit nanga ochenga cerveau na tour na pale kutu na limwa ngana kokoka na ngai te o jankano komona yo na moto mosusu na sisa ite mbamu akota mouvement 3 mois après ma moto bandi va voyage ba Zambie ba Kenya chumba la moko nord merci beaucoup en tout cas voilà c'est lui on a tout voyagé na Air Afrique Air Afrique na Brazamba Kitikoto. Merci beaucoup la débien techniquement vers la fin. Dommage Zara parce que mon PC va côté. Oh. Bon tout le monde na souka, na vie te bien na souka. Tu vas arrêter, balandi yo ba retenir nini, ba projet te combine à niveau nini et puis to rose encore plus. Tozonga na mamba ba koko wana. Yo lobi ba koko. Siko ba koko ngo na ebike mutaloba ki ngo eza vena biso quadra. Oba misepso au pur na vie na op Félix Oise quoi. Bango ndenge ba solo la wana na ebi ba solo na bango bien mais les it ezaka na kati. Kasi eza déjà c'est ba beba nati. Siko singe kata na ki bakangi les it ati. Les it ya na kati. Todo ba yokusa biso sonité. OK. Ngai pona nga turo yo les deux vieux vie na ngai ya ba bogar na linga bino todo ba yokusa biso sonité. Bon pesa ba un peu ba koko esa. Te bakoko likamba bakoko via lobai alobi mutalobi ngo eza pa osonga mbele alobi ngo pona yeti alobi ngo pona ye eza nango alobi mabete eza na posa bakoko monstre ça la peka bien mais monstre nga lelo na sali orchestre na ngai na yembi na bango disquete na koloba mamba bakoko te vie asengi bakoko na ba musicien na ye mais na yebi kaza déjà na bakoko sabi ebele na yebi te soka lobaki ngo na parenthèse nini mais nga na yebi aza déjà na bakoko ti académie bimisela ye bakoko comprendre académie bimisela ye bakoko nani lisusu aza na ba musicien mususu na moni akendaka susu na ba musicien belé na moni na bakoko le mususu avisaki yango na ndenge moko ya yebi bon soki sui bato le mususu bato wana mutu baza concerné nango po neti ngai naza concerné nango na neti ba equaliser boseko soki sui bato omoni bazolobela yango makambo bakoko wana oyo bakomi kofingafinga bakomolobaloba donc eza nde ezwi bango mabe na biso surtout bafanatique bino moko bopelisaka bamoto o moto alobi ne kaka naza na posa bakoko ye moto alobi na ye bokolandele nini na Congo nyonso elekaka te kabwana bao balandi yo pesa bango programme na yo yoza awa kabwana bao balandi yo pesa bango programme na yo et puis ngana des annonces na pour tourner pratiquement vers la fin. Ouais, na pesika programme nazo pesa na mbote déjà na leader ndongala na bosanité Julie Jonga na bosanité bébé arata monastère mabatu bazé belé na bosanité Silumba la Langeloise donc tozali awa tu ambo mapé vraiment na changu te tu ambo maisa koma ko chake sumo na changu te mi pokoma boza mona changu te ngala kenda tu ambo makenda te. OK. To sauter le chuka mboma sikona eba chuka mboma ngana ozelo ya lobela biso makambo ba ya ba bato makasi ya chuka mboma ya lobela biso makambo ya sport na oyela poto natindeli o message ko chuka mboma na ko moni kaka ko mo loba makambo susu ezaki na parenthèse kaka ko bwana ba ezaki na parenthèse ngam na wana mutu na ngana lobi na edi na mabete ngam na fongola kina kanyango ka bwana ba chuka mboma banga ya Maître Chouamboma. Donc voilà donc na pesi mbote na pichu fantai na pesi mbote tu bazé belé na bosanité na kini Maître XM Bomba kini na bosanité yo mo pesu na pesu mbote Marlène Kassanga leader petite sœur propre
moto azolia pena oyo bato mosusu bana poto balia na loyenge anta bakoloba na bino bozala opération zala nde propre omono siliki yo moko nde moto ozolia na loyenge yo moko nde ozoyeba su te komi kuchikuchi ozolinga olata te oyebi biso kala ezalaki soki oye na mikili oye pena na bachateau d'eau bachateau rouge do fo beta forme oyebi mbala mo uti olekaka nakendaki na chateau d'eau na misa nanga mo Serge Makindo boss auti kini namoni penaki balandi biso nde balandaka bato na kini ko président ozolia te nazalaki etourne mama ezalaka te na poto makambo ezalaka te na yo comprendre yango mpe bato bakoma kotelema na banini ya tu veux te coiffer le salon na comprendre poto échange poto koma poto merci la Bilembe na des annonces na lo ba nga vérité na nga eswaka bato yo o ba baza concerné biso tout oza bato mabe mais toza na poto photo changer comportement to changer ba caractère pour lilo na poto mona na kutani na yo frère nanga fallait que to sepela to kutano kala mais yambinga yambe botan na kokende oka akomande boya beba boya juya amonia beti na forme on est où là? Merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. On appelle si petit nanga brillant solo mbote Ngis Niclay appelle si batutu à mission tu culture mbote likambora na lobaki na muto ayembi demi-ton na muto ayembi hors gamme nani ayembi bien pas répondre biso na PCP moté na Viki Nasdaq na sola qui il y a pas longtemps et puis na moro ya biso ya Barombo chaque fois na beta le sola Barombo ya ba musicien na bossa na raé chanteur na biso si Barombo chanteur ya kota banjora ko à part Roger ma mère tozaki na mutsunanga kota Kasaya comme ko kimangate na ça so na yambi na mutu na bino ya kitira il faut pena kombo ya mais ouais nani wana so bosani Nasdaq te ala pe mtoa mara ba deuxième voix ana ba va et moi Mbappé biloko monstre nani Lisha Shombo te Lisha te oyo kanisa ngana pesa na ngote ba mbote na Blanqui au Redezo mutulaka na lela mabela no lela na bike akopiaka lisusu Stanford Reil mutulaka Stanford na pe Stanford mbote place ozali yango bosani yango te po wana pena parmi ba chanteurs basali pe fierté na combine na biso yango wana ko ngana komina suka si vous avez aimé nazo pesa sumbote na Blanqui au Redezo agence Assir Fred na pe sumbote biso ozali Anasi Matondo na bosanité Brigitte Fantaille de London muto nanga Fleury de Quintario de temps en temps wana pena famille pena donc même na toka bwana vocal là toka bwana vocal vocal mo po ma mutu no Fleury de Quintario toka bwana ba chagrena ba mawa ebengani sentiment na nzoto na ngai moko malela célébrer yo moto azalaki koyemelanga na litoi lokola ngungi mon bébé Fleury de Quintario bébé moke alelaka te soki oleli likambo ezali Marlène Kasanga Hélène Kalema Thierry Diawa. Merci beaucoup Torumi Nasuka, Jazz Kavulu, merci de l'assistance Nayo, Gislain Massamba, merci beaucoup Nayo, Azawana à la machine, merci beaucoup à Michel Kombeeg, le Royal, le numéro qui est affiché. La blonde de Lutumba. Voilà, c'est le nôtre en tout cas. Beaucoup de beau faire parvenir la suggestion, on a des remarques, on en a besoin. Junior Louere, continuez comme Almené. On est la grande équipe, la grande famille. D'ici là, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine.